non na Vivendi kombo nango biso nyonso tobetaki ko francophonie wana mukolo nango Vivendi wana te biso nyonso tobetaki yango devant président de la république toyeli susu kobeta yango biso beti double tobeti a tobeti a ozomona tobeti yango double donc ebongo bato bobeti moko balfonsine bazalaka makambo drone wana na chilu babenga yango chibindu oyo asali donc yango na biso moni makambo oyo tozosala ya baotefela oyo tozalaka na bato mosusu bato maboma fou en robe bato maboma fo la robe neti bato oyo ezotangela wana bamaniki ozoke soi-disant kobima na camarade ya mwana na yo na camarade ya mwana mpe modele masebe oyo namona bamaniki wa devenga biso ba omega oyo tosukisaka makambo toyebi mwasi akozala me azaka na mobali moko ya kobala non biso sikoyo nde basukisi makambo biso oyo bagolo bagladiateur biso oyo basukisi makambo donc tosukisa tout tokolela neti nini na eloko makambo binile donc le 25 novembre oyo nalobi Lubumbashi ezoyinda donc Lubumbashi nako tokobalola Lubumbashi omwene kisasa eyindaka sikolushe ezoyinda le 25 novembre. Le 25 novembre. Oh, mais le 25, on a pu parler à la You Arena. Ah, c'est le 25 qui a bien. Solo va bêtise, bon, on peut tourner dans solo à bien. Oui, pourquoi pas si la boîte va soler la bisorbine? Alors, comment on a bisorbé en live? La boîte. Au moins, il va complexe. Oh, regardez, bango, au moins, il va complexe au bas de Basarana. Oh, tu peux te à Washington, la nini. Bah, Washington, on a tout au Chicago. Mais tu en as besoin, et si tu as mis mon sous ils ont besoin, papa Hervé, tu peux ça. Partout dans le stade des Awapi, dans le stade d'Ambazangou, ou à Touroubeta, tout là, ça te zaba congolais. Tu zaba. Ah, tebe ta fa na emo mutosala omoni ba jeune so basala sote obi lelo kenda ba olongola mutu nationalité ba tem na fera beta aw ba jeune ozotanga bakobo ba beta aw bisu ba olongola wana ba jeune ngo banani kasi ba fali wana ba olongola ba nationalité congolais so ba bina lelo so sai oyeni malamu ya ozolongola congolais to tina ta 8 to lati na nzo ba ko makana ni kwa ninga wa nego zela bo sa pa kuna dala biso na bana wana mikie neti bafali tokosalaka bafara bango fo basala mamwana na beritier na bafabrigas frère gola aza ya mokolo na bango papa wele bapantalon na mwana te papa nde asukolaka pantalon atie na singa mwana yibi alati yango so ye mwana asukoli pantalon papa olati yango ekomi ya bobinaso bato baya te obanda bango mabe invitation lokolaka ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et c'est mon officiel plus télévision. C'est l'heure de votre émission Clégie Moto. Show, on va vous mettre du show, on va vous donner le show, hein. Émission ça peut na show, les non de show et puis tu voilà la mission na l'eau, la liawa angaye. Merci na yo Berli Vengame tese a beba se a pola. La émission la langue japonais le babengi nga leli. A crier, a gagner. Na PC bambote bele bisika zali, pourquoi pas na général manager Clovis et film papa na PC bambote bele, pourquoi pas na maman Doris Fimpa, Moutemaya, général manager Clovis Fimpa. Et pourquoi pas na grand prêtre Maya tout moi. Ah père. Na peso bambote na yo et belé yango wana bambote na pene belé. Pourquoi pas na Chic Betoko na peso pena bambote belé les barons de la Sainte Geneviève.
de bois Paris, na peso bambote belé chic betoko depuis Paris na peso pena bambote belé. Je sais pas si Berlin est déjà prêt à me pas invité parce que tout ça na Yampak. Il n'est au solo l'année lelo, mais on a que 20 minutes de solo avec Yampak. Bonjour Yampak. Bonjour Clégie Show, bonjour Nabalanignon sur Yakomo et c'est mon mboka ya bisengo na bisengo puis nalinga et premièrement nan na banilo au monde na bagulwa sur Afrique du Sud en tout cas. Merci na conseil et puis bo excuser na mambo bolobi na ngana. Na comprendre de bilé vraiment na pesi na si odito la fille du roi Mbote et puis Fanny Likala Kabalos, Roberto Bourgeois Dengue, Explore batunanga tout donc vraiment Kali Chims Maz et puis Noël Zolo Pakebo batunanga tout na pesi ba na Mbote Gilles C mon place Azad Doni Chalako Yannick Bosaka donc Ndaya Bosaka nande azawana Yannick Saka place Azad vraiment na Congolais maître na pesi Mbote. Yampak, rapidement, on va évoluer, toi qui bobeta stade Yamazembe. Yango wana vraiment bagolwa ba gladiateur donc na bagolwa oyo ya Lubumbashi to la kisaka to l'équipe bango nebele. Production on a signé par Nani Moïse Katumbi to ne. To boya ero bobandi bien. Biso to après le lango comme biso to zaka na beka na biso jusqu'à l'éternité. Donc to zana beka na biso jusqu'à l'éternité. Donc tout ça kana beka na biso donc au moni jour on a voilà maramba bien photo le bakayango donc to lobi qui na mois de novembre le 25 novembre dans Lubumbashi héroïne ozala vouloir ou pas bato to katanga so na longona ba mona ki na sidaf mutina moi pour Congo sengo ozala oui na yebi Congo sengo ozala et ozala na yebi to oza pene événement non moni na eza na ba carnaval ma tout d'abord ba tout ba golwa ba gladiateur o ba sabonate bo s'abonner vraiment na chaîne oyo mabi ya kanam bo s'abonner pour jour wana ezala ke dès le carnaval na Lubumbashi tout mais Congo sengo donc ba ozala nango hernios donc na yebi ke ba golwa déjà aussi te faire comprendre ba tout ça sous na ta polémique tout ça ta musala il faut monanaka ba Jojo Kabuya baza vraiment baza na besoin mais ça et puis ba ça qui a mbongo le grand Kadhafi tout ça na besoin to prouver ba fanatique que tous les gars bango nebele ba fanatique et puis tout ça besoin to expliquer ba orchestre nyonso to kopesa sa sentiment na ba région nyonso biso za nationaux pe internationaux na olinga na yeba donc idée la mineza bobeta tous les 26 provinces oui pourquoi pas na bwende bazole la bizorbi mais alors faut pas mona bizorbi en live na bwende uzala kuna omoni ba complexe yade bamboka na biso omoni ba complexe bato bazala nango to beteki na Washington na nini te ba Washington wato to beta na Chicago mais toza na besoin esika milimo misusu eza na besoin papa Hervé to pesa yango pe partout eza stade eza wapi na stade ya Mbanzangu wapi to kobeta to la sa toza ba congolais to kobeta partout esika mamna musique ngala linga yeba ero déjà bozu ba sponsor toza ka na beka na biso jusqu'à l'éternité. Donc biso déjà na beka faire contre beka to gagnera bateau ba 18 000 producteurs kana beka na biso to boyi ba le kai ko ma bolo ba ki pasi net nani papa Hervé aloba ki pasi ma Denise pasi wana na lobi wana zali mwasi ya mukunzi ya mboka donc il faut ka tolelela kare to lelela lisu na ba bisa ka mama pa ebisi papa pe contrat Vivendi lettre bimi papier bimi fallait signer na Vivendi mon oncle Rifé Manzongo aujourd'hui qui passe na pana mana bibuya na asigné na Vivendi kombo nango biso nyonso to betaki francophonie na mukolo nango Vivendi wana te biso nyonso to betaki yango devant président de la République to eli susu ko beta yango biso beti double to beti to beti Ozomwa to beti yango double donc et bon bateau bo beti moko balfonsing bazalaka makambo drôle biso ba omega to suki saka makambo to yebi mwasi akozala mais azaka na mobali moko ya kobala donc biso sikonde basuki si makambo biso yo bagolo ba gladiateur biso yo basuki si makambo donc to suki ça tout to rolela net nini na eloko mamba minule donc le 25 novembre oyo na lobi Lubumbashi ezoyinga donc Lubumbashi nako to balo la Lubumbashi mwene kisa se indaka sur lushe ezoyinga le 25 novembre oyo mais le 25 on a peut fallait na you arena
Ils ont les 25 qui ont masolo ba bêtise bongo te to beta nso masolo a bien. Baninga bandeko zela bosa fara kuna. Dala biso na bana ona mikie net ba fali to ko sala ba fara te. Bango so ba sala mamwana na beritier na ba Fabregas. Faire go la za ya mukolo na bango papa wele ba pantalon na mwana te. Papa nda sukola pantalon atie na singa mwana yibi ala tia. So mwana sukoli pantalon papa la tia e komi abomination. Tebeta fara ni. Na emo mutotala. Omoni ba jeune so basala soto lobi lelo penda ba olongola mutu nationalité. Ba tem na fera beta aw. Ba jeune ozotanga ba kombo ba beta aw. Bisu ba olongola ba wana. Ba jeune ngo ba nani. Kasi ba fali wana yisama. Ba olongola ba nationalité la ndi. Congolais. So ba bima lelo so sai oyembi malamu ta. Ozolongwa Congolais to totina ta 8 to lati na nzoto. Akomaka na niveau vérité. Le 12 décembre ya beta na arena Wembley. Bocha elo mo. Oh, nalobi hein. Kasi lo nazo expliquer au show. Ozo comprendre lo nazo expliquer. Tozali conquérant na bango te. Bango nde ba revaka feri. Donc bango va so sa musala a fonction ya feri. Biso tozana besoin to sepelisa nanu ba Congolais. Pour la kana mois de septembre juillet août okaka. Na août orchestre zokindi. Kobeta États-Unis. Ils ont allé tourner américain. Si comment net babilo comme yo mo biso to lika to ganga tozo kende États-Unis te to mona ngo voyage le roi net kobeta na Lubumbashi. Eza biloko moko isaunga nuna ne fois boss isaunga vraiment mutunanga isaunga ne kindara na olela. Georges Barbeau et puis Daliano mapanga. Général Georges Barbeau. Daliano mapanga Cherika Kende songa ne na la mer hein. Général Georges Barbeau. Oza. Il va être mis à Zanu. Batunanga tout donc bagolois, bagladiateur tout. Toyeba que le 25 novembre to aussi là. Là le 25 novembre to aussi là. To aussi là na bana katanga so to lungwa to aussi là na bana partout. Batuna batu boze la na papa va opesa bino ba cadeau. Des cadeaux qui ça to zwaki. Cadeau pe ezopesa mana Lubumbashi et pesa mana ngo kwa. Ko kebeta pe ba yo arena bino kana Congo. Bo kebeta pe ba accord arena ba Bercy. Nalobi hein. Olympia. Nalobi hein. Jet set se beta na poto nyonso. Marambo boloba le 25 décembre Congo esengo kozala wana. Le 25 novembre. Kozala na Berlin na météo na stade. Le 25 novembre te ngameta kende te yo kenyo yo mo. Bon nana ya mutalibabe yete. Nana monte yete. Ya za mutalibabe faut tikala. Ya za kapita ya tikala ando te bana le lobali. Soit kende te ye mutalibabe azala. Donc la vie le 25 on a vraiment to like ça ba on sur avant streaming. Donc ba golois ba gladiateur. Biso za eloko to ko kabila ka papa en VT eloko biso kabila to somba disque belé et puis avant streaming ya concert na biso le 25 novembre on a vraiment na katanga to somba lisusu yango somo ya osaka te donc to kota to tala nega za na 5 to matsate ekitate za na ngwa 5 siko tale o ba golois ba otala Victor Mbala Nzao na bi efena ngabirango bi marango donc na biso degré batu ba otala batu ba comprendre que ba golois ba soutenaka fait rigola makasi ya basi ba mema na nenga kibobasi ya mibali na nenga mibali basi yo ya basi badamu na te me ba madame bon badamu na comprenez que nous sommes direct avec Yampaka. Ouais. Tout le monde maniqué a publié photo na mobile na ye baza ko s'embrasser mais mobile en paraît-il je sais que na journalisme paraît-il il y a le droit aux froisser même existence information mais c'est vrai parce que bato bazalanga bango ba yebi aza camarade ya Prince Babia voilà maman na linga kete ya wana na chiluba benga ngo chibindi oya sai donc ya mona so moni mambo otozo sa ya ba otefela otoza na bato musu bato maboma fou en robe bato maboma ne faut la robe quoi neti bato yozo tangela wana ba maniki ozoke ko soit diza ko bima na camarade ya mwana nayo na camarade mwana mpe modèle masebe ona mona maniki wa le vengando maleli donc venangando maleli na ebi mettre waza Zamba Jido mettre Gengo et puis Feza Schengen wa peut mettre Dasu
Maître Dassoa, Maître Dasso. Mikole, il y a pas longtemps, Maître Ngamo Pena n'a invité Bino Pena na Maître Dasso. Ngaimoko. Maître Dasso, ça va. Il y a moins dans la zone qui t'a matété malgré la difficulté, na matété ménagido, c'est bon. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. On a matété difficulté. Il y a zolongo la basoni nyonso matété zoyo. Basoni, matété yo basoni yani. Et bon, il y a un moment où survêt malgré que on a il y a Adidas au Kenya on a moins pembe mais noir et zozanga te mikolo. C'est-à-dire matété est en deuil. Non, ils ont compris, ils ont boy. Kasi noir et zozanga te si na noir bozo bezanga te. Matété est en deuil. Na omoni siko bagula to ya consoler mitema batu na Lubumbashi 40 jours na bino et ezalawa. Sauf que vous salez piak. Ah, vous faire quoi que ça la piaka, vous bossa na toni. Faire gola bataring. Papa Hervé, asala mbao. Ah, ozala non na concert. Na kozala so na longwana to kozala na to mona face à face na longwana et puis concert à Kolwezi. Ce ka concert à Kolwezi si na mboka honorable Kuchi Kanawa, Sami et Sali, so na wana le maman. Na ki na Afrique du Sud ata 2 mois. Après na ozonga na mboka. Chez 2 mois. Na cancer outu ezalata ba 1 mois. Net na ki na Afrique du Sud 1 mois. Ah te pour moi c'est ngoza pour ça na rapport photo ko ça 20 000 la biso na 30 000 la biso. Non, 20 000 abonnés alors si la donc yango le sou na zo répéter pavé bokata s'abonner. Oncle Papi il faut s'abonner donc il faut vraiment s'abonner trop to comprendre que bolinga ba clégie chaud bolinga ba yampaka bolinga ba tout autre les kaka ba madesu ba konisa ba landry japonais voilà ba invité maison il faut vraiment bino bagulu na ba gladiateur na ba to balinga la bonne musique pour te pesa bino ba information vrai biso a to finga raté zake pour ba to ba comprendre lelo na bandi campagne il y a le 25 novembre na biso est-ce que na sengi mutu mbo temei c'est la pomme wango a o bandi osala ngo na papa Hervé ba siko na betelo au moins a na bandi bo batutu ba Hollande pour au moins so tali batutu autre le bila fait tozaki bible mais ce qu'on a compris mais information ça vrai que il va jouer le 25 non biso ki otali programme na biso nyonso to robeta na Kolwezi après le 25 novembre wana après yango toza na concert VIP kana marché après concert VIP wana toza sur na concert VIP na Kolwezi. Donc il faut te expliquer avant au lieu to na ba piste ba polémique. Piste à polémique ça sert à rien. Ba golo ba comprendre milulu auto ça na poto ça na golo muso ko sala ke. Alors on va préparer à un stade. Biso kana nde yo arena ku. Ah, yo arena kuna ba okyolukani. Alors on va préparer à un miso ba olongwa partout ba obazana na ba Tanzanie ba obazana ba Afrique du Sud. Ba ye ba ke toza wana vraiment tant toza ba maningari tout ba tutu ba ozala na anise ba banga na ebike mais bofo za maele mahambo comme Félix Ozeko comme la biloko biso biloko wana te biso moto ba Bukerti biso mo ba Bukerti bango nde ba komi me fait passage chez vous biso to kosala ngone bango ba kosala ngoti stade wana eza kombe to buka ngo Moïse Katumbi a eu problème na stade wana poto ko buka ngo ozala wana omona somo wana Congo sengo kozala wana toko buka yango donc toko buka yango yana odulika mutoko discuter te eloko te poto ko buka ngo nabi mon pasteur héritier bongo na place aza ya Majulia to Charlie Kabeya en dehors des États-Unis to buka ngo moi to buka ngo to kanya to tia na poche to yena ko ba bienvenue sur les messieurs penalty kalata zal sunaki basika sika na ozana on kuna bienvenue sur les messieurs penalty tika nalala pongi on alala na pongi donc na ebi ke Congo esengo jour on a ngata to ozana na luchi yo moma na zo ebiso ke clégie chaud omoni po yo poza na muta parti prité c'est donc esami ya solo ba na ya solo so esami otozala na martyr na biso awa kaka yezana etoni lekeketa etoni pinda répondre donc les autres loko to discuter teto swana teto sala nini te donc bagulwa tout moral na biso ezala kaka moko donc moral na biso ezake ben invité na bino kumiza banana na ben invité na biso non liste ben invité binité mais invité na biso ya liboso ya voix faire rigole invité na biso na avec quadraté
Moi, bah, vient à biso déjà, là, qui ça fait rigoler la chemin. Donc, si qu'on fait rigoler ça, élève, oh, il y a souka, tika la ina musique. Il faut que vous avez, ya qui m'a, bah, toi, mon impiaka. Nani, wan. Vieux quadra. Oh, et bon, to bengi si était, faire rigoler zali, élève, il y a souka, il y a musique. Donc, élève, oh, jet, il y a zarena, il y a souka. Il y a fait rigoler. Donc, azana, bah, c'est prise nyonso. Il y a yoga, il y a nini, donc, azana. On prend la maloyembo. Il y a bien joué. Soki, faire élève, il y a jet, il y a souka. Fallait azana. Il y a élève à mettre le maman. Il y a élève à mettre Jim. Nani? Il y a élève à mettre Jim. Mettre Jim n'a pas so ambotif. Mettre Jim. N'a pas si mettre Shikito Yama bambote. Mettre Shikito Yama. Seigneur Kokoko. Kokoko. Mutunangai. Seigneur Kokoko. Le but aux élèves est totongi. Ah, Seigneur. Seigneur Kokoko. Nazole. Abia na matete mutaro singo matete na matete matete za mboka na ngabiso to lobaka toujours c'est oeza vérité na oki quoi fande frère na ngai Tony Star Koni Star bon alobi eloko mwana ezaki bien ezaki o bateau ba yé concert ya waze kwa te basalaki mabe non il faut mutu na mutu a comprendre la grandeur na ye omoni bisika oya mamango yango soki bazo discuter mamango ya mindule mutu yo moko mi benda. Et ça m'a bêté bien sûr. Qu'on a une famille benda. Parce que nazo fait ça comme exemple, nazo ba mutu te na lobi boy. Au moni bisika o elakisa ke na ba niveau ke mutu azana ba fanatique plus que nga. Mutu azana bato ba linga kai. Mutu ko yo ka musique no na ba maza fanatique mutu. Ouais. Ayo ki na musique no po beti na on ba reforcer ne reforcer maza fanatique na ote. Biango o e monani e pas président Félix Oise quoi ke azana ba fanatique te loi ye mo pas comprendre yango. C'est bon. Azobeta musique na ye mais azana batu te est-ce que baba biloko bosi to solo bango ça to so fin ate na yebité to so expliquer que vieillement comprendre que azana batu te c'est pas grave c'est le côté que to lobi que oise comme te to lobi que azana batu te c'est pas grave hein c'est pas grave ye mo pas yebi aloba français bien c'est pas grave Berliv ngamete déjà to comme la biso na suka ya émission na biso une dernière question zabo zabo to pena question la suggestion ya na nganaza ngo ukoyibisa bagolo nini pona Lubumbashi na concert Jogo par vivre aussi le désert moi ni laka et puis star né de 3 fois star problème toza nango ezaka bagolo nyonso ya katanga donc place boza vraiment botana mitu na bino ke Papa Hervé le 25 novembre photo like ça même na Katanga to le karabatu mebele bagulwa ne so Katanga to kozala on a vraiment le 25 novembre to le susu ko bakisa moko ko sukola su matoyi ya bato na Katanga ba comprendre que musique est art agréable à l'oreille donc il retrouver na autre pesa musique bien bagulwa ba olakisa su ka fait gola ne ba lakisa ki to côté belé to pesa isom donc ya mwana na bato to Katanga kala tete zo ya na bi Gilles Semo na décembre na ozana bino na Afrique do lichalako na ozara na yo beta nga tour ko fana te na yo beta nga tour pour na sala na ko wesem donc toza il y a tout eza wa jardin dedans donc na beta nga tour na ye nga esili na modo bagolo tout na yebi que les anglais de yolo mettre raser na place d'ali raser place za na Afrique na zo et puis alonga Luanda mettre raser za na Afrique te yo zo lo basko Real na Brésil na pesi bébé Real bote ya pacho et puis na pesi mettre CD à lamba bote mettre Dodi Chungu mettre Tive Igwe wana batu nga poto ba mettre classe ko boira mettre Romaric ndalegi batu tuna makasi na muchi nzambe mettre Goyo Pitbull mettre Goyo oui mettre Goyo faire rigola boire à mettre Goyo Pitbull mettre Goyo na pesi bote kemba pe na mettre Jik Bilanga makofi Te agoyo alamabe. C'est un tricheur. A tricher na livre makasi panzambe. Zamba na livre ne motala ya ba makasi chala mki. Maître Junior Mundabi. Maître Goyo sko a tricher. Donc to misara makasi cop na ba biso pe ba otefela cop na biso. Donc on appelle les anglais de Yolombote, on appelle Pati Tomba Mbote, on appelle Bolion. Et puis, on appelle Océan Kani, qui n'a pas si mettre M mote gauche, et puis, on appelle si mettre 7e mote, mettre TV, à anglais, on appelle si donc, na yolo, ce baïbi, so, que, eza na bato, à ma casse, ya propre, les anglais de yolo.
Non, et puis les Éphésiens de Yolo tout na Boba Zulu. Baskolate. Bon, kanela yo, Ok, nanga. Ah, et bon, ngam nande banana basala. Ce ba panzel ngana ba moko mo sele qui pas bêti. Beaucoup ne amamba panzi. Ah, ngana ebi na place ba futa ba pas le place na dehors zelo ka neni ba mettre voyant mushakari ba panzel biso mo na siko ba te fait la bêti yanki. Copie baby mba mo na place ba futa no ba kati yo yo li souté. On est arrivé à la fin de cette émission avec Yam Paka. Alors le baming te merci na batutu balandi biso, merci vraiment la abonné à Congo et c'est officiel plus télévision, hein, on est arrivé à la fin. Tout le monde a mis Mikolo, ya ba griffe. Ciao.